RDC ezali comme ma grande puissance na Afrique malobana ezali ya bisote kasi Alain Juillet directeur général Yakala ya DGC topé service à renseignement extérieur français nde alobi yango tango azali ko analyser République démocratique du Congo au cours d'une conférence élément wana toko proposer bino yango na édition ya lelo esengeli boyeba que peine de mort et pesami na bakuluna o bakataki mutu loboko dimanche le 12 janvier dernier na lemba bapesi peine de mort, c'est-à-dire à cause de pelisusu likolo nango 20 ans servitude pénale pe à kotisi famille Diongo libela $100,000 yako futa na l'état et sengeli boyeba pe que dossier ya masolo ya transport en commun ba chauffeur côté na bango bapesi moratoire il y a 10 jours population babali ko beta ba chauffeur na ba receveur l'état paie à télémi à lobby et sengeli ba tarif wana et à la respecter à la lettre. Le conseil des ministres et gouvernement soumis noa ezaliko salema mokolalo na cité de l'Union africaine dirigé par Yemoro, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, bien que vendredi le 17 et Kozala Bongo, jour férié, il y a un membre du gouvernement, Basangani Lelo, pour la réunion na bango, il y a conseil des ministres pour na koye bandengeni ni kobeta masolo ya mboka mingi mingi masolo il y a guerre à l'est de la République démocratique du Congo, puis masolo économique oyo ezali ko préoccuper population na e bandeli année oyo en attendant ningi tozali ko enregistrer ministre ya communication et médias Patrick Muyaya ayela biso compte rendu et sengeli boyeba que gouvernement bazali bongo ko sangana na cadre ya réunion na bango. République démocratique du Congo ezali comme une grande puissance na Afrique malobawana ezali ya Alain Juillet ancien directeur général ya renseignement extérieur ya France alobiango au cours d'une conférence malobanaye très pointue par rapport à RDC et Zali Kolinga Kolobaka, République démocratique du Congo, toujours traversé période moko ya makabonenge ko salemela peut-être biso nyoso tozali na précision tebolanda reportage. République démocratique du Congo ezali ko se préparer à koko ma grande puissance na monde. Malobawana ezali ya bisote kasi Alain Juillet ancien directeur général et à renseignement extérieur français Oyo au cours d'une conférence azali ko expliquer guerre ya Est Oyo sala 30 ans na République démocratique du Congo et sika euta pepo na nini bato bakufa ebele mais kasi monde entier ezali kolobela yango te. Qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine, c'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, donc, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière, et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique dans la guerre en Ituri qu'il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle, et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU,
ça se fait sur record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez, Il est vrai que politique internationale, kala, bachaki mayele na Rwanda, pour la recote la richesse, il y a République démocratique du Congo. Kasi leadership Yasika, conduit par président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et imposé par multinationale, baya kobeta directement na RDC, Peguer Oyo et Oumeli Bakasi na Est, et si la libela. Ma beto madame. Ouais! Mosala ya sentinelle to bana misala ezali mosala to ezali mosala te. Joseph Mokobe, analyste socio-politique, aye ko expliquer biso awa na micro ya miti mafuta. Ample lingi koloba nini mosala parce que na ko bandeko mo bazo sala débat na ba chaîne ya télévision na ba bis na yoki ample lingi koloba te qu'il faut gouvernement ka moto apesa emploi. Pourquoi to benga ba société ledia? Pourquoi na sali publicité ledia te? Pourquoi to benga net ilelo DG Jimmy Kendiwa sala chaîne Kambe News? Et ça déjà emploi parce que emploi ça te gouvernement ou bien président Félix Lebato bazo ba créer ba emploi non. Emploi zali musala. Moto asala na l'état. Asala na DGDP, asala na finance, DCDA. Soki le lazo futa ma bien. Ndenge na mona bato azali ko futa ma 300 000 francs congolais. Lelo komina 3 millions de francs congolais na ba DGDP wana. Asali pasu ya aider 3 travailleurs na ndako. Oya sokola basani, oza cuisinier, oza sentinelle, et emploi. Emploi ça te gouvernement zo emploi. Na mona ki débat ya bato ezalaki ba makasi. Débat bato basalaki ezalaki trop bas, ezalaki na se makasi. Que comment maloba ya ministre Patrick Mouyaya na Radio Kapi, j'ai suivi nazo pesa pembote Patrick Mouyaya. Alobeli me comme sujet, Congolais récupérer un sujet où ezali kambo ya mabe, mais ya malamu alobaka te. Ba Congolais to tuer quand même conscience na biso. En plein ligne le bateka gouvernement moto a créé aka non. Même nga na oki ko créer emploi na ngai ya OPI. Na sali ba machine na ngai ba vendeur ou ba vendeuse bazo kende koteka mai tango bazongi na pokwa. Nazo vuta ba mbongo. Ba connaître ba famille na bango ba kotangisa ba famille na bango. Misala oyo bandeko na biso ba Congolais ba kendaka na poto kayu. Est-ce que le gouvernement français c'est ka pesa bango non? C'est le gouvernement français qui pesa bango. Ils allaient tant musu moto za na société na ye abengi bango tant musu na hôpital moko ba musu pe basukola bibembe ba musu pe basala na ba restaurant. C'est comme ça l'emploi. Kuluna wa kataki moto loboko na lemba dimanche le 12 janvier ba katelier peine de mort ya libela na libela, c'est-à-dire yé a ko sala pe 20 ans servitude pénale pour une infraction mususu pe amende ya $100,000. Kuluna oya kataki moto loboko dimanche le 12 janvier 2025 oyo na lemba ba jugé na flagrance mokolo ya lelo opération ndobo ekangiye pe ba yebi bongo ko jugé lelo tozali na lemba na mbungu esika nini devant population oyo bazali tour à tour ba condamné ye na peine de mort. C'est-à-dire procès et outil kosila après jugement, après débat et délibération, bah yebi bon ko condamné d'abord on a peine de mort, bah condamné lisusu na 20 ans il y a servitude pénale, puis bah condamné il faut foutre amende il y a $100,000. Kuluna oyo boyebi bien que mutumoko mikolo ba utai ko kata le boko ba utai na banko kota la match à Barça na Real kasi ba kuluna ba profiter pona ko beta tope ko yiba batu biloko kuluna oyo bakangi bakoyi na ye mtakataki mutu wana loboko mutu loboko kutu ayaki peko samba lelo awa na lemba kuluna aleli bakateliye 20 ans il y a servitude pénale pe peine de mort pe amende il y a $100,000.
ezali bongo na cadre ya opération Ndobo ya ministère ya intérieur pe opération Zéro Kuluna oyo ministre ya justice Constant Mutamba oyo azalaki ye moko sur place azali kopone esengeli boyeba ke banditisme urbain ya Kinshasa tope oyo babengi Kuluna ezali ko ravager na ndenge ya kosakana te ezali ko déranger population na ndenge ya kosakana te yango bakonzi ya mboka bazwaki décision ya ko traquer bango jusqu'à leur dernier retranchement. Bon, c'est figuré que mutu oyo asali mbeba kaka dimanche, lundi police ekangiye et puis lelo mardi ba jugement nyonso esili condamnation azali kaka na 5 jours ya pamba pona koluka kokende en appel pona koluka moya kokitsa mbano na ye to pe ko juger ndenge mususu kasi soki pa ke na appel te condamnation ni etikali mais c'est que ba que population pe o bazaki sur place tango ba yoki eloko wana ya condamnation à mort ba beti maboko ba sepeli pamba te bana oyo ya Kuluna ba belisi mito ya batata ba mama ba jeune batu bazali kokokasu kozonga bipa na bango na butute o bana ya Kuluna bakokanga lokola ye ayoka kite à servir d'exemple condamné à mort elongi na ebotala yango yango tangu mususu bomoni yango pona mbala ya suka. Décision ya peine de mort contre Kuluna oyo esepelisi population nyonso ya Kinshasa biso lelo tozaki na balabala ba répondaki pe ba exprimaki gratitude na bango na bakonzi pona opération Ndobo na opération Zéro Kuluna bolanda reportage à Miti Mafuta. Peine de mort ba pesi Kuluna oyo akataki moto loboko na lemba babakiseli likolo ngo 20 ans ya servitude pénale na $100,000 ya kofuta na l'état, c'est-à-dire mwana oyo akotisi famille na bango nyongo à vie. Décision wana ndenge ezomaki lobby na lemba après audience foraine o esalemaki population ya Kinshasa tango bakoiselaki embanu batu nyonso babetaki maboko pe basepelaki bisika ndenge na ndenge bazangaki maloba te mpona koexprimer joie na bango awa na Kinshasa. Ngai nakanisi que mal ezalaki très profond, fallait pe ba décision moko très forte. Pour moi, je trouve que c'est coquille et surtout que les a mesure moko taux d'exécution où ils allaient suite à la décision de justice. Donc la ici que quand on a problème dans mutute, ils a problème moko relatif na état et sécurité na mboka na biso na kati ya population. Parce qu'il y a des batou ba famille ba kimakutu ba ke koma ba locataire pona nini Kuluna komo kota na tongo na mapango. Alors bazo tika batu handicapé bazo koma batu donc bazo ba criminel moko omoni tango États-Unis luka kende ko boma ba criminel na bango batu na kamutu te eza décision ya souveraineté na bango l'air ba kenda ko boma Ben Laden batu na kinani ni droit de l'homme ni eloko moko te ba keye zali tant que bango va juger que tout ça en insécurité. Pour biso en tant que peuple souverain, justice ezali moko ya ba instrument de souveraineté nationale. Alors, il n'y a pas autre traitement. Aucun na bango tant que bango baza ko boma. Donc mutu mususu ya website biso te na Congo bokomi ko boma ba Kuluna. Non. Tala dernièrement il y a pas 2 ou 3 jours je pense. Ba uti okata mutu apatu loboko. Oh, yebisanga musu bakati lokolo. Baboti oneti ajonga na sina komi déjà. Yo ye okatinga loboko tikinga siko handicapé toute la vie. Nana kozwa charge ya ngai ya bana na mwasi na ngai. Donc je pense que ngai pona ngana zo encourager ministre de la justice na appareil judiciaire nyonso ndenge eza ko trancher na ba peine wana. Donc to banga na biso te ezali souveraineté na biso ka ndenge pe États-Unis ekenda ko boma Saddam Hussein par pendaison batuna mutu te ekenda ko boma Ben Laden na mboka ya bakota kutu na Pakistan sans kotuna to autorisation ya gouvernement pakistanais. Alors biso pe obomi congolais pe ba pareil ndenge ba américain balobaka qui tue un américain il faut pe bakende ko boma ye. Donc ils n'ont pas besoin kotuna mutu likambo te. Nga nazo encourager ba mesure wana po c'était trop, il faut
kuluna aponi mutu yepe babomi ye point ba peine de mort bapesi kuluna oyo akataki moto loboko na lemba babakiseli ye likolo nango 20 ans ya servitude pénale na $100,000 ya kofuta na l'état, c'est-à-dire mwana oyo akotisi famille na bango nyongo à vie. Décision wana ndenge ezwamaki lobby na lemba après audience foraine oyo esalemaki population ya Kinshasa tango bakweselaki embanu batu nyonso babetaki maboko pe basepelaki bisika ndenge na ndenge bazangaki maloba te mpona koexprime joie na bango awa na Kinshasa. Insécurité oyo ezali kodirage bakinoa nyonso yango wana gouvernement akweseli bango opération ndobo na opération zéro kuluna esika ministre intérieur Jacquemain Chabani elongona oyo ya justice Constant Mutamba basali dio pona kosilisa bakuluna ya Kinshasa balobi kaka bo dénoncer bakuluna esika bazali l'état aleki bango nyonso na makasi muto aleki l'état na makasi azali te boyende ezalaka peuple congolais pe kinois babeteli bino bakonzi maboko oui bao batikali botwa maele Beltesco mosungi ya population azali ko continue kosunga bana ya Kinshasa surtout na début ya année oyo. Bonane na Bitosco ya pas match tala lelo pona ba fête oyo bakiseli ba mama bilubu kitoko oyo na ba mesa na biso toza na gamme diamond ezali gamme oyo ezana 3 produits produits liboso comme nango diamond au champignon de Paris MSC oyo ezali diamond champignon de Paris MSC ezali biloko oyo sengeli mutu alia ososala ngo na omelette okosala ngo na pizza okosala ngo na carotte na yo en tout cas ye ya pas match ezali ba champignon mo kitoko ba bengi na lingala maibo osaleli yango na ba omelette na tongo ba baloli yango poids zopesa yo ba fibre alimentaire ezopesa yo ba vitamine ezopesa yo ba protéine okosala ngo ba repas nyonso ozali susu na o ba bengi diamond au maïs doux biso to mesana olia masango kongo mobimba siko mundela sa ya masango ba lamba déjà partir la Thaïlande yo fungoli ka na no paf kucheka na sani na o beti de raka okibolo ezali côté comme partout eza qualité supérieure eza sur ba fibre alimentaire eza na ba protéine eza qualité supérieure et loko malama ngoliande yango ozali susu na o ba bengi diamond petit pois aux jeunes carottes ah grosala ina bifi froid na ndako surtout okene ba journée à ba fête okene ba journée réception ba collation grade académique ba mariage pour pas kolia régulièrement ya ndako et permettre que muta dans autres makasi abela pamba te yango na diamond oyo ya petit pois ya jeune carotte et surtout ba négo pe bazana problème ami c'est des légumes oyo kolia ba carotte oyo ke sunga yo pona ba vision au mona ka bien aux na santé malamu et surtout accompagner na ba recette na yo nyonso ba maman servir traiteur maman o ba sala ba bilu na ndoko pitoko tala ba qualité misato meli bino ba ya ba produit diamond pona bonani o pote 5 bilu na biso akaka ba fibre alimentaire oyo zanga na nzoto ba protéine oyo zanga na nzoto yango to meli bino bonane 2 jours après grève, il y a un transporteur en commun. Est-ce que ma chauffeur va aller appliquer mbongo oyo hôtel de ville à Tchaki to ba tarif hôtel de ville à Tchaki to bazali ko sala makamna ndenge na bango biso to kitse caméra ya kanbe na terrain pour na ko constater. Ville ya Kinshasa 2 jours après grève, il y a un chauffeur. Est-ce que prix o bazali ko futi sabatu ezali prix ya hôtel de ville ndenge ya Tchaki to ba prix na bango ya kolekisa est-ce que ba prix wana ezali koto sama ndenge bakodi ya ville ya Kinshasa ba Tchaki micro ya KNB ezalaki na terrain bon pona ngai l'état akotikala l'état population na ba chauffeur oyo bakoki kolekela l'état likolo te tozalaki na bakuluna wa ba gracier bango lere ba bimili banda balobi biso tokomi likolo ya l'état mais lere mekano zwami le bazu mekano ya koboma bango nde babombami pour le transport en commun ngai na kokolo baboye tozali na ba pays lokola Brazzaville ngai na kenda Brazzaville bazali kaka na transport privé ya l'état ezate mais bazolanda mibeko na Angola même transport en commun ezalité kaka bazolanda mibeko et pas na biso kaka soko lingo banda boye oh non l'état azali na bisité mais pourquoi na Brazzaville
ba chauffeur wana d'abord kutu bango kuna soko koti na ba bis na bango eza propre soki mwinde kufa eza na mikanda te eko kota na balabala te bomba yango na ndako na yo ba chauffeur bazo na biso makambu ya l'état bimisa ba bise na ye OK yo transporteur est-ce que yo sala balabala o sala balabala te balabala ozo ko futila biso cher o balabala ya l'état. Comment yo transporteur oya ko sekana na l'état olobake l'état abimisa ba bisi na ye soki boye yo osoni mutuka na yo sala pe nzela na yo oyo bana ko factura ka biso cher po to dike nzela wana yo sombaki mutuka ale seka siko ngai pe na sombi mutuka nanga na nzela nanga na salia na bana facture boye soki te l'état a reculé. Population, il faut que lobby que tout se prendre en charge parce que trop c'est trop. Il y a une réponse, il y a un transporteur. Au moniteur, est-ce que basali biso nini? Il y a un lingi, tous un ministère il y a transport. Tous ali na ba division na ba transport. L'état gouverneur a zwa meko. Chaque carrefour a tia ba gens il y a transport. Bazala wana pona ko veiller et puis mutuka nyonso kotambola lokola babimisi tarif batie la biso liboso nango destination ya chaque bis na montant ya moto kofuta ya bis po bazali ko masquer et puis tous les chargeurs oyo bazo monta biso passe chargeur azo loba biso net na marché ya liberté na se chargeur azo bana so sala tout na kokisa 100 000 regarde parce que bango bazo ko intoxiquer ba chauffeur 400 wana loba 4400 ponini yele bakofuta 4000 badui 4000 soso bazongshile ije fait ça dans le contrôle na bato c'est ko ba mbongo bango bazwa ba tia kango wapi bon eza nango malamu mais ye moko l'état azwa solution na ba problème ya babis pour ye moko aza na eloko te aza na transport na ete ye l'état aza na transport te ba transport oyo ezaka ya bandeko oyo tayo bazalaka ka kudopa na bango nde baza na transport bango nde batie babisi wana ya pamba bayo tie la biso tokomo futa transport 500 eza malamu mpona la police mais la police bazo vérifier bango nyonso te bamosusu bazoleka donc soki baleki na biso ngane ya bona la moi 4 heures na bini donc transport auto futi le la tongo ezaka ba transport kala auto zali on a dit ennemi ya congolais kaka congolais ko matisaka ba prix na ndenge ya mwanza muto azali ko sepela nango azali te carburant pe esi ekiti débrier yeba ndenge ya ko sala to sa loi balobaka la loi est dure mais c'est la loi attaque to ozali chauffeur ozali kolo ya mibe côté po cha prix na ndenge na yo o faire souffrir bandeko na yo. Bakomi ko beta ba chauffeur na ba receveur soko mati prix ya transport pambate ba population balobi trop c'est trop batu bakomi ko sala na ndenge na bango comme si l'état azalité mais bango nyonso wana ba s'exprimer ki na micro ya Miti Mafuta. Kini bakosaka te nani ayaki na nani akokosa nani ba receveur na ba chauffeur bakoma na système ya komatisa ba prix na ndenge na bango okoyoka boye na kati ya 207 baza kobelela Pascal à partir ya gare centrale 5000 francs mais bango babelela kango 500 francs na ndenge ya komatisa ba prix kasi population pe bazuma yele bayoki kanda bakomi koyebela soki oye otie pia likolo soit babengani yo ba filmer yo soki pe otie kiteti babeti yo est-ce que ezali mabeto malamu ngana moni eza malamu pona nini bazotosa nanu policier te aza mutu azobatela mboka soki amati na bis bareceve bazofinga bango okofuta kaka soki bongo kita bazorespecte bango te bango na basoda baorespecte bango te bongo biso nde bakorespecte biso mboka ekomi neti toza na bakonzi te papa talela biso makambo ya transport tozonyokwama mutu na mutu aza na prix na ye tongo prix mosusu pokwa prix mosusu 10 heures prix mosusu papa bosunga biso bapeuple tozonyokama ba 10 000 après bazotia mascara soki bolobi bakiti mwa muke na pokwa bazongi kaka ndenge wana papa bosunga biso bozwa mesure ke
ata ya fimbo ezala po bareceveur wana bazomanke biso bamama kofinga babétise surtout bango bonyongela biso bareceveur bango nde bazobebisa bachauffeur chauffeur tika je wana il faut kaka emata komata yango toyebi te soki mpe bakosomba mituka misusu toyebi te papa neti gouvernement ezwi mitindo ya kokisa transport c'est une bonne idée bachauffeur banyokoli biso na degré moko balobi l'état eza te omoni nauti kokotala makambo oyo te parce que eza makambo ya transport omoni neti ministre ya justice azwi makoki ya kodétruire bakuluna ministère mpe ya transport atelema adétruire nao bachauffeur chauffeur azotia tike ndenge motema nelingi soki alobi 10 000 kaka ye soki alobi 5 000 kaka ye soki bolobi alobi eske na mboka oyo leta ezali en plus na bato na bango aseko soki na ashako balobi leta asombela bino mituka donc bazotortire bato na ndenge moko ya mabe ministre ya transport aagir ndenge Constant Mutamba atelemi mpo na justice wana vraiment mboka eotambola bien nga mpo na nga kutu babeta bango te batumba bango nga mpo na nga mpenza batumba bachauffeur na mituka na bango batumba bango trop c'est trop nga naza mpo na kobeta na kotumba bango bakata bango ata mitu parce que mboko eza ya bachauffeur te leta eza leta leta kotika ya leta fo kotosa oyo leta elobi batumba nde bachauffeur leta elakisa bango ke bachauffeur baza likolo ya mibeko te ennemi ya congolais baloba azali kaka congolais ndeko na yo azali kosouffrir ozali koyokele mawa te yo posa otondisa kaka bapoche mbongo yango mpe banda kozwa moto atonga immeuble na mbongo kimoyibi azali te prix bakonzi batiaki basalaki yango apres baétude mpe bayebi ke carburant ekiti esengeli botosa yango ntina suka to vivre na kimia biso nyonso autant que chauffeur azali na posa ya bongo autant que moto akenda koteka na zandu to na wenze ye mpe azali na posa ya kozonga na mbongo bana na ndako balia vie ekende kimia mpo na motu nyonso moto akolekela moninga esprit azali te eke yo sans filtre esika nini KNB News esalelaka bino analyse bokende bongo na page YouTube na biso bolanda entièreté ya sans filtre oyo ezali en ligne page YouTube na biso avec Jimmy Mukendi Bokei pe na page Facebook pe TikTok esika nini boko raté ata eloko moko te bokozwa analyse ya siki ya ndenge actualité ezali koleka na mboka na biso. Sans filtre esika nini KNB News esalelaka bino analyse bokende bongo na page YouTube na biso bolanda entièreté ya sans filtre oyo ezali en ligne page YouTube na biso avec Jimmy Mukendi Bokei pe na page Facebook pe TikTok esika nini boko raté ata eloko moko te bokozwa analyse ya siki ya ndenge actualité ezali koleka na mboka na biso. Donc na suka édition ya mokolo ya lelo to sepeli nde bozaki ebele ya kolanda biso lobi le 16 tokokanisa musée Laurent Désiré Kabila le 17 tokokanisa Lumumba ba patriote oyo ba kumbela pe ba travailler na mboka oyo na souci ya peuple congolais idéologie ya musée na ya Lumumba esengeli ezala na mitu ya ba congolais nyonso po biso nyonso toyeba ke mboka oyo ezali esika tokoya kozwa ba intérêt te pona otonsa ba poche kasi ezali don oyo nzamba pesa biso to botama awa esengeli to défendre yango jusqu'à la dernière énergie. Actualité ezali ko continuer na ba page Facebook, TikTok, pe chaîne YouTube KNB News bokeli ko s'abonner ebele et ko sala biso plaisir makasi pe surtout information to ko pesa bino et ko sécuriser bino car dit-on l'information sécurise. Nde to mona ni lobi. Magazine.